Yoriana mbele oyokele njasani mbele kaka Yoriana mbele ka denile si Yoriana sanya mbele Oriana no teta di kosi Petu wana nani la duchesse à lobby oui aza mutu à lobby yango poadi po ye moko pele mususa ya yebaki amichaki pe na kati amichaki alobaki tous les comédiens surtout les français en na yebité pour ngabe na kati ngabe na comédien parce que ba collègue nanga musala malgré qu'il y a qui ancienneté donc naza ka ba collègue nga poto jouer na couche nyoso na bano ba yele longa nazo jouer na nyoso batika salité wana na kati ya musala na biso po ba bebise biso musala Ole boza na boule ya to préparer lobi to ko sala pièce nini to sangana to benga yamba le place na sa rolo to benga elombe za la place pour elombe li soute ya comme maître ya za monter to benga bodo mais bozo le ki satan na bino na makama pambo izanga tina o ezo ko futa bino eloko te boza ko misambwisa Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Fiso Saïd alobaka naza patron ya tous les comédiens et so eza bango na bango bana mikemo to bazo bunda biso mikolo te on est besoin relève bango bakozwa relève na makambo ya mabe soko za makasi mais soko za makasi te boeza ki salité omona bana mwana mobali azoloba n'importe quoi na kata télévision pour loba baza ba serre na bango te baza ba serre na bango ba petite serre ba grande serre baza wana mais bozo fingana wana eza déjà ko fingana et puis tant bozo loba ningo wana bana basi yango baza pe na mibali na bango siko soko moko azaki na mobali ngwa bala siko makamba bo salité wana bimi mobali wana otulisi ndeko na yo mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondisio nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yango oyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omeli eloko nyonso oyo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune Bandalungwa to mpe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba. Eyokanie! Oui.
Losako isongoloko balongolaka mwasi kaleso me balatisaka ye te on a sensibilité papa mosala na nzambe sensibilité alobi ela sensibilité balatisaka mwasi kaleso te me balongolaka me baye mpenza na mosala yango te bayeli makambo mosusu bana mibali baye balula bango na basi ya poto mpo bamema bango bakende kokima donc bayeli na bango bulo te bayeli bétise ebomi na télévision na théâtre boyo tala yango na famille eza te Personne m'a pour dire, on est quel bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien Jideli Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde, très chers internautes, mesdames et messieurs. Eh bien, comprenez que c'est pour les comptes de Fimbouna News avec votre humble serviteur Valdi Tamba. En tout cas, bienvenue dans ce nouveau numéro qui reçoit pour vous de gauche à droite Yemei, l'homme de Dieu, Papa Namso Denis Lessi, puis à gauche, Zabongona, Papa Namso Mbali Sombo. Avec Bango, nous allons peindre et tableau de la situation concernant Maïnian Sozali Kolekabongo, la Katia communauté Namso et surtout, image naïe. Selon briefing Nabiso vraiment à Rosala Bongo analyse rétrospective vraiment ya Moussala naé pour lui juste l'utile à l'agréable nabi que bossa et belle bossa post téléviseur na pour on a numéro lelo tika na pesa bango mbote pour commencer notre communication. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Non ça va, ça m'a pas mola. Toujours en frère tchatche. Yo kimia kimikala. Na cameraman no lelo la moni so photo mususu eleze la linga ba photo la moni ngatika la moni la photo mususu na mutu mo boy da seki fo ye mo ayebi mutatia ye mikolo ndamba pa mo na lela effort ya za milliers makasi ba photo kala bato makasi la sepeli. En tout cas merci papa. Papa Sombali Sombo, bonjour. Bonjour moi nangai, c'est bon. Bonne santé. Oui, par la grâce de Dieu. Tozali kaka nzamba zo batela kaka donc ye mutapesi biso pe malelo pona kokutana vraiment surtout vraiment na esengo na ngai kokutana mosali munene vraiment ya liloba munene vraiment donc papa Denis Lessi donc balingaki grave parce que yazalaka ouvert donc ngani nga moto azalaka te bomba o siko nini nalingaka boye c'est ça nga natalaka émission na trop donc lelo esengo eza pona ngai pona kokutana na esika moko c'est bon.
En tout cas, merci, hein, Papa Somba Liosombo. Très cher internaute, et ça par coïncidence, na plateau, on a gossé émission, Bobo Messa, on a Papa Somba Denis, mais na moni pe Papa Somba Liosombo. Ndé na sengi bango ba kota na plateau, na ebiki ça la bien resarante, na ebité zaki na bit ninyo côté na lupango. Non, bon, na vandi kaka po lelo cause la ba parce que pasteur a pire muturanga donc pire vraiment donc nga peut-être pire lelo té mais poto kuta na lelo boy et ça donc na kolo ba 16 ans 17 ans poto mona na mona kaine mais je pas mona kanga mais poto fana lelo sika mo bébé 17 na ya pango yo na yebité soko nini donc lelo 17 ans on a côté siko déjà lelo donc il y a qui kana bino fona kende kotala penda passe na lelo pour nenga ke salaka mama pamboli musse zalaka yango yo oyo kotala ka musala nzambe ba opamwa mipe donc c'est ça donc sentiment nga na gina tala lelo to solo la oyo ba fanatique na so ba koyoka lisolo ni ne koleka ope ba koyoka pour biso to bomaka te to lo ba vérité donc c'est ça. En tout cas, merci. Désolé déjà donc avec un partenaire de papa na habité présence ya ndeko na yo na kati ya lupango salonde bon ngana grand fanatique na ye donc na lela effort surtout eloko suka ya majabu wala mais na la na se donc là qui na famille mo et pas maman Winnie Baruti jeune sœur bon alinga sa ba Magdo awa alors ayaki atala terrain pour ça ba blog en alors to ina ma campagne na ye na maman Claude na maman na ye Jetkid alors batie na YouTube batie siko babiza to l'actuelo mo batie nga siko ye la kenda conseilo la mazabo concours mais ate trouble la katena niveau moko siko la na set na bosa écoute na bandim na batu na ba relation na ngado na lali na se ya koseka biso tout mando amutu mai na miso donc ezanga bien na bengi mba mona mais ozo la tende abisinga na zali ngabi bon il faut kanisa jour moto kuta et puis quand on a 17 ans mais tout mona na gate ya tala ngabe na tala na bité tango aye abi photo kutana alors ngana bi bon longo la pe mission mo ezali lelo yo ozo ya ngabi bon to kota ga émission là donc na linga ina yo ka histoire na yepe population ba histoire à théâtre ça c'est un deux la linga na c'est que na oya surprise na ndako na ye semaine prochaine donc na zoya et pas là mais na on peut sa journée za biso mibalé to kinga kapaf to côté lié na ndako total lelo ni ko salema kuna parce que baza bikona mboka tozo seka bazo seksa biso la gaieté mundela ebi valeur à comédie yango moni même ngata on a osa émission ba te belé ba osepela oseka ça dit que c'est une façon de montrer aussi aux gens que nzambe aza pe na kati ya comédie nzambe pesa gaieté na biso na batunaye ba makambo so de tozoloba donc voilà et là on a koloba na bandeko nyoso bazola nanga donc dans a liboso ya mutunanga on a sepela nae après ye ngadiadia après ngadiadia la linga nani Tati Linda bon batango nyoso na losako isongolo ko biloko na wala santé likolongo la lelango fo don na retrouver na on tena be moi 4 phrases na robo Tati Linda losako répond Linda loketo losako moi c'est à moto basale la Tati Linda losako balongolaka mwasi kaleso me balatisaka ye te on a sensibilité papa na mosusu mosala na nzambe sensibilité alobi la sensibilité balatisaka mwasi kaleso te me balongolaka en tout cas merci papa donc vraiment nayebi yo ba ayo découvrir lelo na yebisanga ke linda mwana na ye bakamwe na tuni abi a voyager mais na yebisi soki azongi fa yelanga la mona na ye penda en face donc et puis to kutana et puis lisusu pas partenaire na ngamo na ina mbongo ebele na banda lwana na et puis bazala yo ala mutu na ye donc après nani oyo comme na ye mususu ana oyo surtout là moi baturanga bangwana ngata la ba théâtre classique te na théâtre ba théâtre honnête ba vandi boye
Non, nga théâtre des années boy individualité. Et là on est à ça mais théâtre né na la on peut nabi que des autres côté. A bunaka la kati puis akoya kaka. Akoya babon cascade. Ngali ngabongo siko ye abunaka ba betaka. Matata do ça bien. Ba grimace allez et indiga na suka. Donc vraiment à ce bisanga makasi nayebi ke tete nda ya azongi kin aosepela na émission makasi nzamba pamola ozala na info nyonso formation bata bandali formation ya bandali menga mpe na su yango mpo akoti na cc nayebi ayi na France donc ouais en tout cas merci papa nakoyoka mambo lobi awa na nga na paraphrase kaka oyo mosusu wana so natangi ete mabe nani oyo te wana nayebi ete oyo nani te Théophile Mumba oya boss te wana te nakanisa comédien toza na esprit ya bacomédien nanatanga nde oyo autaki kosala émission abi duchesse asengi pardon asala erreur wana comme non oya molai boye saisa ye mpe asekisaka fort donc bato oyo natangi eza bato oyo na mangobo bato oyo mpenza soki natalika elongi na bango nalali mpe bapesanga plaisir ozomona alors bato wana namoni tokanisaka trop mpe tokanisa baninga mosusu te alors ide mo elinga bi te il faut na bano reconnaître bacomédien mpe oyo basala biso bolamu mpe mboka mpe il faut bano reconnaître bato wana en tout cas merci baza bapère des nations il faut tosepela na bango. Oui, bana poto bana mukima c'est déjà un début avec efflorescence donc un début prometteur na ke bon déjà elengi vraiment émission malé mbetozo kenango mais papa na royo kama mbolobi on obiso na poso ka histoire na ko proposer na peso casquette na vraiment un défi yango opposer des questions. OK. Bon papa Mario Sombo mutu na ngai na nina yeba pour le loto moni ba théâtre ndenge ezali. Théâtre yango banani babandi biloko ya comédie net baras na bino ebandi wapi uti wapi et soki wapi. Et puis deuxième question nanga na lingina yebe pa mama Chako ndenga kufaki na mona ke implication na bino te na moni bino kana libanda misika qu'est-ce qui s'est passé? Deux questions kaka monsieur mo otuna. Troisième question nanga ezali makambo olinda oyo nani oyo la duchesse alobi wana yo za père conseil nini okopesa na baartiste parce que tovanda na bino pendant des années na yoka te yo ambrima moko epa mbali osombo eloko moko boye te soki eza barelation privée mpe ekota ebima libanda te mais bano bakomi lelo batolo polele bakomi bamakambo basi bandumba bakisi banini toyeba bino na biloko wana te conseil nini nga en tant que passé na linga lelo en tant que journaliste lelo na zipo ya Valdi en tant que Valdi bato ya filmo na filmo na mutu nanga le fou du roi oyebi fou du roi ken piana wa mwana nga nzodo mutu ekufa lokola nga ezala lola siko sadi nani opesa biso eloko nini conseil trois biloko na osengaka yango wana. Merci Pasta. Merci vraiment bana mokili momba partout. Na sepeli vraiment la question pena passer à tout ninga na muta tunanga boyete c'est bon et ça linga pena bien. Pasta merci et puis na ba fanatique bazolanda biso. Pasta tuninga question liboso lobi banani ba banda musalo lelo biso ba comédien po ba comédien bazali ba venturier pe bazali. Bato musu ba venturier na obenga banani ba venturier bato balobaka ba venturier o bateka balopango bato sont des aventuriers ba venturier pe ba comédie ezali ya ba comédien bazali baza banani ba betaka ba masolo na ba matanga wana baza ba venturier pozo atosoko zuyo ya na ene sika na biso amona koki na été bato ba bandi solo ezali ba ve na biso badanga trio da sofa pe à son âme danga tiasila kotika biso pe buranga ndo atiki biso wana pasta esika onga na uti. C'est pourquoi on a bêta cassette. Yokango lelo pasta. Et puis bato bazolanda biso ebele. Et c'est la meilleure émission de l'année. Oh tozo salango lelo. Bato bandi ngazaki na âge déjà à 16 ans. Mon frère manga dit Damalebo paix à son âme.
na ba vieux Joel Joel on a reçu ba ki na minzoto pe comme na grand zaiko et pas manwako bango bakota ki na minzoto wela na ba vieux takinga banani ngakuto wale wana baka bamba masasi baza déjà na minzoto wela bazwezwe baza na minzoto ba mafura batadi banani ba grano wana ça bana pe période masasi aza grand frère propre oyo apesanga courage ya kosala musala oyo grand frère na ovana pe na ndako na ye mwana nga liboso pe abota azwa mizemi na ndako na ye mwana nga liboso 32 ans autokufa pasta autokufa donc lelo ba 6 mois yango déjà za mabele abota mangi na ndako ya masasi c'est mon grand frère on a en tout cas biso pe pasta na raso yebi luto lo baloko mo munene biso to finga bakolote to respecta bakolo c'est pourquoi moninga lelo na koksi 42 ans ya musala na za kaka génération en génération biso to koza ba papa wemba ya théâtre grand frère nga lobinanga po nga na école na biso to bana catholique to tanga na ba catholique ero ezalaki tango ba lo bakutu lelo gratuité nga na sekaka nga pe po biso to tanga ya ofele penda tango ba ko komisa yo oyebi kutu te so ba futa ka binerval ba pesio ba kaye ba pesio ba uniforme nyoso tu ofele biso to tanga na Saint-André na commune ya Kinshasa na ngwaka wana na avenue Itaga to tanga na kuna wana grand commune dona sekisaka na école mobimba et puis banani ba no tanga biso zaki basango père Mathieu parce lelo na yebite soko mwana kimi na classe bongo professeur na mwake ko luke na ndako biso banda oluka biso so na ye classe te oka sangwa me bonganda yete ndenge nini poko mona mboka yango wana bonganda yete il faut ya tina ndako ko tuna papa pourquoi était no azobela pesanga ye na mema na l'hôpital donc nazaki nazo seki s'école donc na niveau moko na comité donc chef oyo kezaka tango ba o ponga na mona katele lozo ba o matsa drapeau biso to termina mulongo ngane muna o matsa drapeau siko ezalaki l'air wana ba concours ya bata théâtre tozoke do sala ngona salle ya boboto oyo eza côté ya bosangani wana bolinga bosangani oui bosangani to sala wana première fois auto bandaka to suis coupe à liboso ngam na pesa coupe wana na Saint-André grand frère nanga sikole minzoto epeli wana wa badanga mutu bazalaki danga souplex fasco le trio da sofa po minzoto zo tambola minzoto wela oyo azalaki mokonzi nango père Bifalo père de light paix à son âme grand frère nanga badanga vient na biso Jofsar vient Bombas a du coupe moko na Côte d'Ivoire mais ba congolais akuna le wana bazairwa ba lelike nani il faut pas même la bango ba comédien trio da sofa je Josara ye amemi badanga ba kei kuna ba vie ba komi kuna batikali na Côte d'Ivoire je Josara azongi na yaso yo kangai na PCP ba mota passa ayebi solo na obeta ba père Bifalo lokola minzote bana otambola kaka na trio wana lubelo tadi ezaka moto asa siko na njili je na ngai pena makala libandi pena ya munene na ba mafura libandi ya kosaka te ba mafura ba semba dio moto na couper donc ezaki yango wala siko biso tozo tala bango na bakabamba siko via yeko lubelo non balobi bazo luka 3 personnes o ba remplacer trio da sofa siko tellement ngai même na quartier na zaiko sekisa ya kosaka te pesa ya makila moyen si les ate pasta na sangisi yango na bonzambe po biso to yebaki kisi te kisi ya solo eza nzambe ya ngai na vanda kaka na musala na nga bato bayebaka asila kate ndenge nini po ba petit mususu to ane na kata avion na to na vieyo sila kate ndenge na yebite songo na zongisela nini na lobi na yeka eza kolinga musala eloko yozo na mon so ba petit ba cameraman baye batonda miboy batiki banzela na bango baye awa po balingi musala wana kolinga musala leki nyoso pasa solo loyo komi pasa po lingaki yango vena nga lobi na nga mekende kuna bazoluka 3 personnes banini 3 personnes nga siko na otala bazuezwe 6 pasta ya kosaka dante bakabamba masasi po wana masasi te wana kabamba awosala pe kizengi nani ba mafura ba anga na okende kuna vendeni na bandu ko banga po ba grano ya laki mais ba père Bifalo azana besoin ya bango te azoninga batumisa to babima o ba uti libanda ba former bango po kuna ezaki école ya formation
ezalaki bongo cabaret lioto ere wana ntango bajeune tozokola pasta soko jeune garçon alingi mwana mwasi omemi ye dimanche na cabaret te mpo ake totala opérette mpo biso tokoli na opérette oyo ezalaki bozosala comédie me na miziki bozoyemba takinga kei ake mobembo koluka mwasi mpo ya kobala doki ozokende na ligne nga bia vie pakangami nanga tokende kaka nakende koboma nzoto kuna tokenda kuna bana besoin ya 3 personnes mais toya plus de 40 personnes na cabaret lioto na veni kitega moto to bana communauté ça ba maso na obeta msu bana ba poto ba zuluwe mokondi bakenda ba dans belé ba masala ngai belé bazo kalisolo na kei e wana pasta o koma pembeni atakinga ndenge nili po takinga azomona na nzambe talaka komba moto vie massacre donc so meki bonga bien petit yo donc oyeka lelo babandi kotinda oya kotinda soko binongo petit mère na onyama donc kota bayanke penda donc oma bayanke ona ye place ni ba ofinga nga mère na biso watakinga petit keba ozo coup de tête yo mère na yo yuma ovani vie na ngalo binanga awe yala kanenge wana ezaki lokwa ba vie papa takinga zali azana ngola sikoyo ayaka naye tokomi kuna 40 personnes ere wana bato ezate théâtre lelo pasta ozomona bana baosala répétition na simandaku esika ndunde ezobota oya onyatela bato na ndunda biso tolaki na 4 école minzoto wela tala bato ere wana bato babengi bajiri bana mamanda tshebwa ilunga mwana bute bato na tanga wana bano ya lelo bayebi bango te bato ya ina baye bavie mikanza pe ya soname bakufa bato wana ebele bavie lileka ba grand réalisateur baye masolo ya solo ya musala na biso yango ezobetama lelo merci vraiment pour ça une fois encore to expliquer bato baye batina musala ngo po bana lelo totuni bango tina théâtre bayebi na bango te to koti balobi un dimanche to ya plein à craquer omoni pena bato bavandi liboso bajiri wana basekaka te pasta eloko ta tosali ndenge nini wana nga sikoyo nayaka na ndenge ya mobali me ya papa ya mongo baobenga ngai Ekofo mbali osomboku te Ekofo toyebani mpe ngadeda mpe aya na ndenge na ye parce que komona ye Jean-Claude mangwau mpe mutu na yo maître pai mpe ya sonam ye mpe ayaka na ndenge na ye toyebani mpe te mpo toye kokutana moko sisi kosala makambo no comédie na oyoka pena bato azili kuto atala okane to ndire kuto sali no eloko moko te merci bima mosusu pe bo mosusu avec tito sisi 40 personnes manda tshebwa zwi maloba abi bon oyo nyonso baleki bani boya kotala mardi 3 personnes otozwi pasta bapesi biso mwa basikre mpo restaurant mpe ezalaka na cabaret lioto oyo balekaki tomeli tolie banini bapesi biso mpe transport te mpo kuna yaka esika bayanke nakei nanga mardi nga nayaka te po naye nanga te mpo nazobule te soko mpena soko ndenge nini namoni kaka ba 18h comme frère nanga adi na malebo azobelela nga na balabala lion aobengaka bana banobenganga lion de la comédie lion me bazwi yo po bango bakendaki répétition binzo toyo répété banda tongo ti le bato batravaillaka te baba na 7h atongo ti 19h répétition bazwi yo quoi lokwa tozalaki bana commune kisasa biso na kato nini cabaret na kita na bandi mbangu nakende kotala na liste namoni mpena bazwi ngako Ekofo aodi bazwi nga na ye na yebisi pepere banoseka nayebisi madame na emere na biso nayebisaka yo c'est un comédie alanda ngai kabi kwa nakokutana na bazwezwe na bakabamba manini asa ntango kaka bayeka baba bandi koprépare opérete koyebana ongareda bimaka na lingwanda aosokola munoko na brosa ndako brosa oyo monaka bakombolaka ya ndako me ngareda bima aosokola munoko ntango toyito po tokende korepete kosala tournage nango na Renapec pasa oyebi Renapec nakanisi Renapec RTNCD ala bato bana mosusu lelo bayebi Renapec te
On a oublié la rang mort. Yo po yebite yo kuto yebi makambo nyo septe wa nyo so passe de moi ça va ya royeba. Yo yebi solo zo beta ba komo na ota. C'est bon. Na sala stage académique kuna na sala rapport à stage de na historique na on a cha. Ah ça va merci. Comme lo yeba ba yebi saki yo kere na pek. Kasi yangwana. Tiko yo pa ah père bi fala lo bi non. Toko bi msana no ah wasiko te photo ko na première production na Lubumbashi. Na yo ki prena mbala liboso nga na matavion pasa na bomwana na ba 17 ans tokene Lubumbashi siko fiyo ya zalaki actrice principale Marie-Kele Fala ala na Brazzaville na pese bambote je mtalaka mwasi ya mangwao nga na osala mobali ekofo kaka mais toza trio pa préparer biso pendant 4 mois ya trio ngai ngada da mangwao biso le trio mangamba to remplacer mbala moko trio d'Asufa tozo yemba kobina ole to sali nzemo na biso liboso mwasi anga dia boti mwana moba elongi ya mama mbalo sombo baninga na ngai boyoka lisapo monene oyezali lisesete kaka ye voisin mangbawe toke kokutana na mosala donc nakanisi les années là ndenge mndeko na ngai antenne alo bakali poussa mbangu mamoko tena okima mbangu tena zo expliquer yo pa to komi pupu ah Lubumbashi pasta oh bayanke Lubumbashi ya kasi ba utaki ba ye ke minzote kozala na stade po ba ye succès impossible minzote wela pasa oyebi kaneton à l'aisement siko ba ye Lubumbashi faut to beta na stade ya Kenya siko to ko préparer une nouvelle opérette ekoyebana bayanke ba yibi momi wana oya za actrice principale bali monai histoire yango wana histoire vraie ba yibi momi ba kimine dikasi siko biso spectacle dimanche ba yibi biso komi mercredi jeudi ba yibi momi amona na kate eloko te nani akosala wana mukande ya wanga na kokana te po ezaki passe fi wana ninga osala mama na mongo non siko ngana zaki nini tous les rôles les sala mawana na yebi yango babengi un artiste aux ala complet otika na ba voyage te parce que passe ko iko bela ngana yeko te so na Olanda pasta mingi na yebi ninga salaka c'est ça artiste ah nana ko sala mais siko ta dono ke le banzonzi na biso ya koiba biso misato na ba école trio wana ngana osala momi nazo lata na tsebi na ngana lati nazo sekisa ba mère pena ko na yekola kasi ko maloba nyoso tu wana na yeba yango na mutu siko venga de sa bisi batakinga non donc to komika lelo ka 7h yango do lelo spectacle na 14h donc mbali osani yango takinga tomboka lokwa kufa donc ngale mère na yo ko kango ya sala ya zabubala osadedi ba ngadela bino osala boso ma puta wo mona osala se pelisa bino batuna ngabi oh na beta ngo lega na momi wana oh na ba vie gura ba epinero ba nani oh makambusu ba solo père bifala tata nzana ba ko beta biso lelo wana sango azolela ba beta biso po ba to ba futi billet stade aux ala plein c'est comme momi wana muta oboma histoire po ya zate ngabi bon ngam na osala ba ko soma maputa ba nini na beta boy takinga bosa ninga na couloir ya kanisi mère mais excuse yo zo luka nani donc côté na mona kina bia ici la zwami na tele kana bifeta kinga mbalio magangai mbalo sombo siko komo wana tiko to komi ko luka komo nini ba ko tianga wana ekofo elongwe mbala manga binde ekofo oh mekura tapecho wiki mere pinda to biso sale ngobisi ba ko bondela nga ko bondela nga pe fier on sala ngona beta po na kisir na yebi déjà ligne musique makambo tuko na oyema ngona kimongo na comédie na bakisi ko le kafi wana abi woto okutana kana izalo na mobile na nani mangwao la ti kuruzi tala kuruzi wala chenette ngana ekolo na banzete na bimi mère yoka fendul donc lelo ayo beba lelo siko to mo luka kombo nini ba obenga ngati parce que comprendre fendul hein yo mamuto continuer na biso mo photo da clair moni expression mo soit na question no tanga ba texte mo na ba trier ba mot est difficile hein fesse ah to continuer na biso yo zo pas ça siko de et en même temps obeta ba langage mo souton et moi codé yo ko na passer na ya kakalat
Cameraman na bina lingala mais wana. Na lingala. Tout bana ba hotel mabe. Te. Na lingala te. Yo ne lo bala lingala. Tu continues na biso. En tout cas pas ça. Normalement toute communication se passer pas ça normalement. Il faut comprendre. Ah ça y est bisio. Posez répondre. La phrase. Au lobby? Fais na lingala les sokot. Merci papa. Kasi yango wana. Yo lingaki ba lobat. Tu continues. Na yango wana siko sepeli. Allez papa, allez. Passe à Indi. Ba man to bima na bima kaka na siko to mo luka kombo ni ba kotia. Siko premier rôle na yo komi na lelo ozango de pa fi wana kima. Pa fi wana siko po ya zalaka te. Ba to mi siko kombo ni ba kotia be comme nga bitemba le sombo. Ba bukane ko seka ba le sombo siko malo sombo ya kombo ya mama ya camarade na ngai. Oya ba na obeta tipi na iba ovande pa na biso. To mère wana obeta tipi ya kosakana te makofi tipi na donc ya ba blague te tipi ba kao mère ngo mama ma le sombo azali fait ndula nengo ya boliti nango et puis makamunyo surtout na tsepe da kombo na ta on a bimi kombo pesimbi ta on a bima stade ningana ba moni mama wana ya mama moko ya fait ndula grave na mobile azo yana soko ndenge ni mala sipeda to mata na beta pasta le loko wana ya kosakana kutu te kao technique stade zo ganga mona to sisi spectacle na komi na hotel to la na park hotel na Lubumbashi l'air wana na park hotel na parking wana na parking na ville kaka très bien na sima boye raya train donc bateau donc to beta di solo biso to voyager déjà na ba jaba na mike déjà pour to ibaki musala ba la kisio tina ya musala wana oye ba valeur ya musala o bano lelo ba osaka no tango yo okomi wana okomi na niveau no bimi wana après bo succès no ebandi yo bote bana voilà merci tango to sisi kuna leto komika na ba 19h momi wana ye oyebi soko ozala likambo baokipe o te akoti na kula na mona bato donc baa na besoin basolola no te mpo makambo oyo tosalama baso na ntina na yo te siko pere bifolaso batata yo otikali wana oh vraiment diko otikali wana balusombi ya obenganga balisombi sango na donc ya kombo ya mama ya camarade na ngai uta okufa nga mo pe na kundi pasa po kombo wana ya omete pambola ngape na donc c'est ça na ekolongo to ekolongwa tant to komi to sali succès na minzo to titi to ekolongwa po ba ko commencer à ça so biso succès wana chef na biso akala mo ko na biso mo vieux school a benga biso chaque fois tous les fêtes na gbadolite biso mtokenda kango to mata ngai ngare na mangwa una minzo to so mema biso komi lokwa ko kumbela mouvement po ba leader c'est nous tous les fêtes mona na ya moi ça bali na Côte d'Ivoire biso to kenda kuna ba konja kuna ba kwenda ba kiti fi wana ye bato balobi no bato na boba fi babi o makambo papa ya Freda sali lelo mais moyen te mari que oza sur na place de o abimina mbalosobo comme mbalosobo ba veta ki ba meminga bon to yozonga kisasa to yiko bima na télévision succès ya kosakana te ba moni mbalosobo moko abimi na mama wana kolokombo akama o mbona nina ko chaka kombo kura yebite kezanga donc to so seka to ki ba garder da kamta ko lukanga kuti mera ngula libanda o mbalosobo azali abijana ke nozwela oye akota zo pau alanda via za loda zoka mbangwa kima ngana landi na ko kati kombo kolo kombo nde wana bon to yo komona ke ba via komo sa solo kama bakana to longo to sali chic choc loyenge yo ebi succès wana o esalama nanu mutu akosala ka yango te pourtant bato bazolela ko to beta to nsa ba stade biso to nsa déjà ba stade kal bato badinda na bandako na bagoma bato bakatani stade plein stade aviru chic choc loyenge to tondisa ba mbuji mai bani tout tango bato ba makamba ba stade biso so tondisa to pesa ba équipe ba groupe mususu ba orchestre mususu ba zo ba chaos technique pasa isa maso to ko beta ka ngwa te ke biso to beta orchestre mo na otanga komo na ngota wa plein biso bango piaka même producteur ba yo ki soni ba ye bango moko su concert na biso bana chic choc bana to 10 jours biso mto pesa bato elengi comédien longwa mutama boke pourtant quand les comédiens sont tambola au monde a dit fois à salité mais biso to yana momlo wana bana chic choc bana to 10 jours to la takitoko to ba car pour to zaki na ba sponsor a minene ba bra Congo ba bra lima ya minene o que bato mo ba ko sala ka ngote biso so sala makamona po to lingani musala na biso pas to ke poto na ja so 20 à 21 ans
tosali 2 ans kuna totambola Europe mobimba commença par la Scandinavie, Suède, Norvège, Finlande, Danemark et tout. Tokoti Londres, tant on a boulé, fona mata pakebo ngana mata pakebo déjà à 21 ans. Tout l'équipe makoloti London. Donc tosali nyo surtout Irlande, Islande, nyo surtout ba tokoti Schengen, to si tout. To ko ta dernière production d'abso na Berlin. Ngana boulé que mira Berlin, fona mona ngwe kangama na sanza. Mais na yo kutonga ya mukuse. Koma ils ont balé Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest. Donc on a eu ma solo sur tout le tosongi et moi compréhension que to balinga batute ba ebi sikapso to utate biso to nola na ba carte biso misatu to souffra poto sala o to sala ki ba nini ba che ba songi so ko mo bisa vie yo zalo kwa papa wemba ko sola kasuna mutu te fo yo fana na kwa kuna ngalo kwa mungala na bimisa bagarre na ya normal na bagara bitum. Voilà, qui était dans le benga na ba maître tout bani. Et ça dit que bien tenga na yo longo na sali la mama. La mama yo ebi na bimisi ba équipage ningi c'est loko ngana ko boye équipage. Pour moninga zo luka yo zo lukate. Tanga comme na moi là yo ko benge président. Oh ya chaki candidature. Pour nini likola ko senga. Donc ina sali nyo surtout ba nano akufi na maladi ya mokomboso na sali makambutu la mama na bimisi ebele ya bana na bimisi ya liboso pour pas alingaki na bimisi muyombe gauche. Oh. Oui, mais moi, non. Moi, non. Nazo yo kangati edimo ngala obenge muyombe gauche te edimo. Edimo. Alors. Na benga edimo. Na bimisi sigura. Oh. Na bimisi ping pong. Ping pong na komi kuna bakoko. Pomba na kwikwi. Na bimisi nani sudiata. Na bimisi ba mabe ambila. Na bimisi ba Noël. Na baza ebele do bakoza ata ba 35 personnes. So do bito banoa poto télévision ezatan. Na bimisi ebele o chetembe oko tuna timu yombe gauche ba isaye ba ke otune la on RTNC boyo mukili mobima nga una eba inangate. Na mika téléphone na ngezoli la ba oh yo ne muto bimisa bo muyombe ibisa banga oh lulu kaka ngana yebisa binese na uta papa na ngase mbalo somo. Je dois battre au lobagate pas ça yo yebinga bien o yebinga na lobagate na ninga pe polémique te na ninga kate. Donc wana tolongwe po wana seleka to babima bazana bango lelo na bimisi tantini ni na losako azoni ngisa na pesi mbote azasiko na Turquie omona niveau nini na so to utine dolizi to utina ye Pointe Noire nkai oyo to ye dolizi to buki kote kuna mama mbalosombo Queen Mother mama kikoso amona nyoso yo kaka kombo mama kikoso po bato musu bazo po na mona ke komi ki leadership muto ya ngana za leader mo so tali oyebi ete po ngaso na yebi yote oyeba nite fona yeba yo pasa nengo za wana oyebi ba pasteur soko oyebi moko to olobana yebi ete donc esili na donc na occupé ta bona yo kota na oyo ya pasa lobaki ya makambo la duchesse. Duchesse c'est là où les bas blessent. Ba lobaki na no bandela no bezaki que le duchesse sali la duchesse abimisi bo sotonyo c'est les canards na corporation wana. Bref ming soki bona ba tournage to ba nzonzing lelo ba monsala sumi ya internet ba gag ba film après yango ezala mwasi libala mobali aussi abala poto dans na sima na yo sakana te et puis kisi kindumba loyenge omoni yo zobeta so art oui moni bo witi boye mutakimi ekrele yo makofiate bo séparer banini masole za plus tout le monde wa moi dégâts moi ça moi c'est akimba enlever moi mais na bino bo soteate c'est plus là mais ce que ya lobi que tout changer ba toi na nyoso pas changer elo ni yokoloba nelo na tuna merci pas ça ya liboso tango makamango ebimi ngazaki na voyage biso za ba papa na loba ya liboso nano oyo ya liboso Irsil na petit na ngasila ba bebanaki on a bengi Irsil kake grand frère po ba nganga mingi ba pechango bayo kaka ngamwa mingi ponga so na vani na bango pasa na te ya bango kaka oyo lobia mobulu bana basi alelo ba eli théâtre te ba eli na ngonde ko luka bibali. Oui, les hommes mon ana mais le calme parce que ozika moko olobi ne kaka ozo sala rôle siko na tongo moi si na tongo la muka ndenge nini passe on monte na robe de nuit mais ozo sala théâtre le théâtre c'est la réalité ozo te ya masse faut likambe sala na likamu na yango
Moi, ça boy na yebi nako. Non, là, t'as n'importe te. Pour ya yeli eloko mususu, ya yeba lula ye. Il faut atia ba rouge. Oso mona moi ça la muki na tongo nengo na tozaka na basi na ndako. To bala, moi ça la muki na tongo la muki na ba rouge na biloko matoyi na ba nini. Non. Et puis a tellement biso bo ngane wana te na osala ngote. Ah. Si on a tout pour dire mais pour changer mutu. Pour dire otala na miso. Bon donc yebani etalibango donc wana makamona ngaza kite na ina voyer na pekisa bango tout lelo bazo so na bango ezalongo biso nga bena na za témoin ya lisolongo na vanda mu gonso artiste décor en tout cas beta lisolabi amona ici ko meko lobela xi pechanga o lobeli pe silabisalu en tout cas ça la bien te wana baleki nanga sila za leki nanga to na quartier moko ba respecta kanga comme nga pe la respecta ka bango baza déjà ba grande fille faut qu'on respecte pour moi na mukeso oteye otosiete ako répondre ona miso ya bato yondo ko yoka soni linga ko sola na bango bazola nda biso baya ko sala me baye penda na musala ngote baye ni makamusu bana mibali baye balula bango na basi ya poto po ba mema mo ba kene ko kima donc yeli na bango bouloté bayeli bêtise bomi na télévision na théâtre moyo tala ngona famille ezate okotala mbalo sombo bande pasa ngana likaka chaque lundi tala ngai okoyoka tag ninte oseki nanu tutu c'est ça la comédie za la makila ya ko forcer te petit wana nani la duchesse alobi oui aza mutu alobi yango poadi po ye moko pele mususa za yebaki ta michaki pe na kati michaki omoni ke nga na yebi na ngate nga tala ki na ngate nga tala nga babiloko wana na tala nga na babiloko ba masolo wana te pona oyoka nga likambo moko na te eloko na zo tanga lobi banini o lobi donc ye moko michaki pe na kati alobaki tous les comédiens surtout zoka français ngote na yebite pour nga pe na kati nga pe na comédien parce que ba collègue na nga musala malgré qu'il y a qui ancienneté donc naza ka ba collègue nga poto zo jouer na couche nyonso na bano ba yele longa zo jouer na nyonso pourquoi nga na zongité c'est ça c'est lui qui se sent piqué banga ko ba bamina mori oya cha ai eza nini alors nga pourquoi nga na zongité bon pe ba zongisi ba sali mabete po ba kokile mususu te biso dona ma mitema mususu soko taliote italiyote kozongisa na opete kozongisa na o ba mindele balobi on répond l'imbécile par le silence na lobi na dichesité mais yango wana nde bango balobaka bato bakenda classe na kozongisa te po etali na ngonga te balobaki na biso nyonso fiso saïd alobaka naza patron ya tous les comédiens et soit songa pourquoi il y a lobby aza patron pour nga pe na lobaka ke nga naza reine d'Angleterre Queen Madère il fait soit moto soko ya lobi azana mbongo na ya yo nini esu yo pona ni ekomi ki jalousie na kati yote tomoni ba communication muso eleki ba vidéo circuler tomona kita mususu mama na muso bakata leki na yo o apipa zo avouer ma muso sala makanga ikutu ba bisaki ba bio nde to yo kakaka il paraît penan de comment ba jeune garçon pe ka ba yesi kaskana théâtre ngo so pe ba sala ba relation wana intime ayi pena voix ki abi ata mobali kitoko boy na boy bon wana makamwana ngana yebi na ngango te ngana kota ka likambo yo ngana yebi parce que télévision to vadi liboso e bomaka e bongisaka pe eloko zo bebi c'est pas bana na biso ba yebi to solo banini po bato ba yoka ba ko to na park ko zanga likambo ko loba po ngana o loba lika o mone o répondre na zo répondre likambo o mona bandela la diche datikala o tala te na yebi na ngama kamna bango te ngana za wana kaka au milieu du village ngaza mpaka ninge passer o to loba yo za ba papa to za ba papa siko na bongisi ke mpaka donc nazaka kake batika salité wana na kati ya musala na biso po ba bebi se biso musala oleboza na boule ya to préparer lobi to ko sala pièce nini to sangana to benga yamba le place na sa rolo to benga elombe za la place po elombe lisute ya comme maître ya za monter to benga bodo mais bozo lekisa tana bino na makama pampambo izangatina o ezo ko futa bino eloko te boza ko misambwisa ngana oyebisa bango le lobotika so bo ko théâtre to tiki abso théâtre ba kolo théâtre to zali to former na benga bango surtout bino to bozo le kana wana o mona mususu paso talibo o président groupe on tuni papa na onani po leader ya solo yeba na misisa ngana tangi bato ngana bimisi bango benga bango ba ya kotanga oyo ni bazana bango te parce que yema ko na yeba ni te na bimisa yo
parce qu'on a le baiser. Mais dans la boye, derrière tout comportement social, il y a une communication. Donc il y a un message. Quand tu as comprendre le romo les canasiman. Et le pour nangai, déjà quand on va dire il y a bata gauche, ba komi, bata droite, ba le monde est au la corporation nabino. Les gens ngana oyebisa boy. Ba o kabola corporation na biso te parce que eza bango na bango bana mikem to bazo bunda. Biso minkolo te. On est besoin relève. Ba ko zo relève na makambo ya mabe. Soko za makasi. Mais soko za makasi te boyeza ki salité. O mona bana mona mobali azoloba n'importe quoi na kata télévision pour loba. Ba za ba sert na bango te. Ba za ba sert na bango ba petite sœur, ba grande sœur baza wana. Mais bozo fingana, on eza déjà ko fingana. Ba et puis tant bozo loba ningo wana. Bana basi yango baza pe na mibali na bango. Siko soko moka za na mobali ngwa bala e. Siko makamba boy salité wana bimi. Mobali wana otulisi ndeko na yo, obe obongisi po yo kolei salibota na ete. Bo mwana mwasi po zo finga. Bozo loba pe na moya mobali. Oya mobali azana pe na mwasi na ye bo sikoyo boso mona ngote komi eloko mususu biso pasa auto lobangwa alobi biso le to bande to sa ne musala to tikala ko swana tenga na tele mana no finga masumu e bana no ndeni isa blakite ba mikolo so ba fino linu donc na ebite soko obimanzela nini mais lelo ata nazo bango babanga anenga ponga pe gayanke mona barungu yo suka na obeta yo suka na mbata nga zone morte donc j'écoute tout ko mekate na yana parler na poussa yo apusa yo j'écoute tout nga ça ba je wana te ponga na hotel matin ko mona ba no finga bato na finga ba pasteur yo do finga ba pasteur hotelemi mais c'est ça mawa do eza makamoko hotelemi obani ko lobaka n'importe quoi zo finga ka bato oyebe loko zo sala te so ça c'est mon gagne-pain o eza musala na biso to lele sa libota na tangisi mwasi na nga lelo aza munganga likolo ya musalo na ataka maputa na elobi na ataka maputa na masoko nazolata na otama na okwena mabele kokwena banzete na buka na bamakolo banini nasali ba accident pona musalo et puis moni singa mikili ebele pona musalo y a pas de son métier bino so bazo ya na mona ndenge na bango pasta eza mawa mais mutu muso pese conseil ayoki yo ta ba kuta na bango na bango ba vie wana ba vida nana nga vida nga kasi ba ya to biso nga ba moka boya to telema eza de 5000 places moko to tele mateo bablo chopwa moko abimi na sala nga ko fana kana temi ngano na fana kana kutika bako ba saka makamna ngana ina matika ka ne ba chaka ba biloko ba so ba orange so nini na wileri na mboni ba comédie mo ba saka ba comédie wana atala bango ti bataka ya mbalo ya balo siko munde na bango ba bimi eza nini ambulimo mo ko tinga kana bilamba pasta na ina mati ngambia ozela na mataka bona tele mina no na uti boina o regretter nzoka ne bauto benganga nzoka yani mosa zaka mokomboso ba palangani na nya kitate il faut expliquer biso rabite j'ai été poto que naka Bukavu pasta maman lobi to ko visiter parc to pas tant to ko visiter parc ba lobaki to kitate na ba voiture c'est ko to kitata na ba voiture te bipendu asaki ko bongisa di papa mikomboso bazaki na dikolobe ba bandi ko landa biso bakazi ba bango libanga mutu na mutu ya yenzela pasta siko ngana ni mosi to la chambre moko na baluka boy batikali na yandi mosi oh na bifona no yoka makamuni nezo leka kuna na pusa na boye mokomboso pedazo ba yambali yo ba problème yo taloka bi quoi mokomboso ayebi ngai oui boko to yeba oto za mutu te oh na mona moko azotuna yandi azotuna yandi mosi elongi moko na yandi mosi na mona vena to noko za mabele mama kufaka oyaka matanga te ngabi oh yandi mosi pikano to na kanjoko za mokomboso yandi mosi ote ba cousin na ngai amone sika na ko yeba yandi mosi za mokomboso amone yebisanga po kanisa ndenge wana improvisation sur place yango to beton en tout cas merci na bike sali pena bate belé sengo ressentir Rolanda communication et papa na somba la sombo na bike maman na biso la papesse Lisette Lokanga Rolanda biso vraiment en bonne forme na habité na nyonso ebimi na mopanzi ya loboka mwasi nanga yo atake homme de Dieu prophète de la nation yo c'est qui komboso. Et puis, mon commencement là, donc la gens au sérieux. Donc, si les Indiens qu'on a compris que ça bon côté. Donc, ça ira bien. Donc, il y a un moment où c'est pas là. Alors, bah, taboué, conseil qu'on a on peut ça n'a pas comédien. Ça tout justement que faisons l'art. Au moins de tout ce qui est art. Là, il faut ce qui art. C'est ce que nous avons besoin. Ok, là, monsieur à lobby. Abibana, on a son offert rouge, rôle bobo, aboui à sali fier. Que na tongo moi c'est azana tilete
C'est-à-dire, pour autre chose. Or, nous, on veut cette comédie-là, on veut pour Batouba Sepela, Batouba Zanagete, Bazongande Misala, prendre pour un jour, Talabane Nane Aza, Ngati le na Posanaï. 42 ans. Tu vois, Naza Posanaï, je suis là toujours, je les respecte. Y'a un moni Batouba Beta, Ngati le Wakeda concert à Zaïko. Parce que, on a Bilo, le commis, insanité, le qui commis en l'air. Donc, Batouba Tikala Kaka Zaïko, Batouba Kende, vrai papa Bakena Zaïko. Oui, Zaïko. Vrai Mikozi Bakena Zaïko. Parce que, on a changé. Il garde l'idéologie, il y a Kala. Au monde, hein. Donc, là, on a aussi un théâtre Yangwana. Et puis voilà, quoi. Mais conseil, vous allez bien. Conseil, Zali, qui balanda pas na bango, Bakende ko s'épuiser. Et pas na bango. Ndé, on m'a même pas passé le lobana ba problème. Au lieu de repousser par Nabiso, bateau tout ça là makamaminen, yoka atamoli monde entier, hein? Europe mobimba, akena bakatanga partout, bakivu ba maman ba konze ba est-ce que les loba comédien na ba rozo ba ngomba sala comédie devant Félix? Question na otuna. Question perspective atuna ngatanga yote nga luyenge. Abi delis ndenge yo zabo. Est-ce mon konzi mo ko yambo atiko na bana na? Elo ke revoltanga na koma osambela ngwana. Abi valeur ezelo mususu. Crédibilité zéro na succès zéro on a le succès mais on a crédibilité on a le succès mais on a un poids mon côté quelque part ndé ba on va ça comédie devant Mobutu et c'est ba on ça la comédie devant Félix ba banga ba ya bima ba na biso ba ya osala boy donc et c'est ba ko c'est qui s'endenge ya sali biso naturellement sans bilama na ye. Donc moi je crois que et là on a plaisir avant émission il faut à Japon na ye. Maga répondre avant à soit pour naïna on peut se chance à chapo naï wana n'habiter trop les gars sujet boté ça kulutu puis ça m'a bandé ko ba toi zali bako ta l'émission toli surtout à proportion na bino. En tout cas merci vraiment nakasi botalanga penda na bokebi nyonso ezaka ka bana na biso ezala côté ya bana basi ezala côté ya bana mibali boza ba leki na ngai oya ali boso na mino ya Freddy obo benga kabino moko ya Freddy Paka bolo baka ke bolinganga ya mbebote mais boyo kalero na za vivant eloko ya liboso bolingana so bolingani te bosala eloko moko te bosala eloko moko te bao bozo finga na wana bozo saliri ndemboka bozo saliri art na biso bozo saliri art na biso bakodi bozo na besoin na biso soute po ba mona déjà bino moko na bolingo ezate. Alors bato mboka mususu bazo ba ivoirien banani tout toyoka ka bango te tozo mona bango ba sala ba featuring to mona même na côté musique o mona bato mususu ndenge ba ali na kati ya kina pasta donc ba musicien mususu ba baza mi bale moko so ba sa featuring ba bomi kisasa pe ba le belé ya mbongo na ye kotanga komba bato te na ye tanga ngana ebisio na zaka prudent na za maele télévision ekangisa bato na moi si na bana nga na finga ka mutu te awa na lobia na fingi mutu na so pesa ka conseil boyo ka bo finga na te eza na ngona tina te ban oya mibali baza bande ko na bino oya bande oya mibali ban oya basi wana baza bande ko na bino soko lelo baza bien bino ko sala bien touti ko sala touti mariage ya moko ya biso akina shikisho ko loyenge yuyu na mobali na ye José bauti États-Unis na Californie basali mama na mariage ba invité ba comédien et sengo ya kosaka na te pasta tala mwana biso tozwaki na shikisho ko loyenge azui mobali na kati ya shikisho ko loyenge na tingeli ngada aleli donc c'est ça yango nde bolingo yango wana oyo bozo sala wana na ba Facebook soko ba nini ngaku na yeba kata ba Facebook te madame nanga sekaka ngai donc mais je pasta madame pasta yo okazaki na okosa yo pour madame nanga fanatique na donc tala eloko wana aza fanatique madame nanga fanatique ya moto na nzambe donc ye toko so ba émission tout ozo sala eleka ina persiste pa nayi nakutaka na mbeta vanda otala merci maman donc c'est ça bina nani maman Meje ngola maman Meje Nao ye pa nao. Semaine prochaine tu as surprise dans ndako. En tout cas, on a évité sur exécuter maloba pasta. Yogo bimano ça au chat teni bateni na wana mais pasteur na profiter pe quand occasion papa Mbalu akei. Pasta na tout le monde na communication mais le kabon na Facebook babi député monde comme Daniel Mbao a redéposé bongo proposition moro na ensemble on a pour na fixer d'autres
babi na millier urbain na ville c'est comme $500 ba pour na millier local kuna 200 neto yambi de communication oui na zo yango mais sikoyo problème to nango ezali ba komo teka bana mpeza bazo teka ba mariage ba 5000 ekoti ya ba 10000 bato ba obala sute bato ba komo lukaka manzela mikusi ya zemi bon exact proposition bien mais atteindre montant musu c'est pas bato so ya ebele 5-16 là ce qui pour nga dot ata 300 mondela bala ata mondela ka bakena commune bala mo apesi moto atelier kala ni bague Sylvie tu m'épouser Sylvia attends 300 que va récupérer on est la facture côté ce que c'est un biloko il faut pas diminuer parce que bazo kena loi comme ba on va les législateurs ba ça ba détail tout ça ba senga même ba symbole ba symbole bo d'autres na Bible Abraham abali ça qui mona na d'autres ça na Bible le vrai mariage c'est d'autres o wana za ba prière kaka auto religieux za prière na civil za pour la protection ba matériel pour la garantie matérielle et financière mais d'autres c'est ça ba pesa d'autres ba tia moi prix moko ko permettre et les caboité ba le baté ko tenter obtenir et les caboité n'était les cas plus de 500 exemples de batamboka ba et les cas de santé ça qui a makala ça qui a moi makala tout ça banine et puis d'autres que ça m'appelle en nature on a donc va compléter en haut bato mayele va compléter et ça bien bato ba bala pour ba fille belé bato bala souté ba mi garçon belé ba bala té pour facturer lek on a 3500 de dot sans compter bilamba ba super ba casier ba nindo comme business moi je suis pour ça mais batalango par rapport à la conjoncture. En tout cas, par rapport à la conjoncture, papa m'a embêté vraiment belé, n'a pas ce que communication, il y a disparition, papa n'a pas Diombo et communication n'engeni. Oui, naza choqué quand Diombo naza n'a pas mis bateau bandi makaye, bateau balela et puis ba na savoir faire sauf que concernant ça, la politique c'est un monde glissant. Très glissant. So zoloba il faut yeba ndenge ni kokoloba et puis oyebi ndenge ni koki kosala donc na politique na conseil même ba muku na bato na nyoso dans la politique il faut pas s'afficher il faut ça analyste pour la batutu si tu soutiens Félix alors zala objectif peut également analyser négatif na bango positif na bango on peut analyser batu nyoso figé au moins ce que moyen ba yeba nani a salité. Ils ont attaqué Kabila, ils ont attaqué Moïse, c'est une bonne affaire. Mais s'il était général, tu vois, bon. Et puis, il faut communiquer dans la TV, il faut faire attention des paroles qu'on prononce. Bon, bakangi pour la nini, pour l'obake logo na TV que bako visiter on andako, ndena yoki bon. Au moins que maloba musuto lobake ko kangabiso. Même à taille au salaire qui est local, on soupçonné. Mais ce qu'on va faire, ça va preuve pour Maloba aussi n'est pas suffisant. Moutoumzou y a Koloba, mais Moutoumou a profité de Maloba n'a pas de ça à Mabé. Et c'est là où dans notre pays, il faut qu'on fasse des enquêtes. Enquêtes, et ça, pourquoi? Parce que dire peut-être à Loba qui dit qu'à mon émogo bouillé, tout ça, mais ils ont lié, c'est pas la preuve que Bango de Bato Basala Gang. Ça, c'est aussi un problème, il y a un mot cannabis. Donc, les mauvaises interprétations, il faut faire attention aux zolos. Ah, on a le bill, ils sont quoi? Ogoyo, quand on a le on a changé. On a bêté, on a lingala. Ah, Sima. Et après, quand on a yo moi, on a lingala, Sima. Vous comprenez? Donc, l'interprétation, on a des osala qui sont koufa. Mais moi, net li boko baloba qui a so tieboy, na lingala bilikata. Mongo makata boy so beti boy na lingala penda vrai mongo boy likata mais au moins que opesa mongo neti impoli alors il faut siko biloko wana ba ndeko na biso ba traducteur ba sunga biso pour permettre to sunga mapena kata mboka na zo yango kaka et puis eza vrai nde o mona na loba nzondo bato ba bien lima mais na lingala eza na bible lingala et la cible na marteau donc ba biloko wana neti ba jakinda la ba communicateur. Bon, ça l'attention le maloba. Et puis bino, ça comédie, c'est que la comédie, ça passe. On ça analyse. Qu'on a des cité. Pour des cités, ça analyse nae. Naza pour mutumote.
ce côté essaye ma bé, dans le but ce côté a bien essaye ma bé. Donc voilà un peu le ban. Moi je suis pour l'enquête, je ne suis pas pour l'arrestation. Pour Kadjomo, je suis à leçon oyo et permettre Batumso ba comprendre le retour. En tout cas, merci papa. Les tantos est là. Papa Somba le Sombomé. Une dernière question. Vu le machin qui claboussé au Saranate, l'hypnose molle. Et si puis Richie Watanabe betagi bon un week-end, n'était sur Taliba vidéo. Nathalie. Richie a ma casse garçon. Mon ensemble il est très fort. Je le soutiens totalement et puis n'a déploré pe liwa pasteur n'a pas su image. Dans Sanza Makila, un grand prophète liao. On a dit comment là c'est poison dans un peu sur image. Un jeune pasteur bon se concentrer dans ma Nzambe bota lesika bo chama boko bota lesika bo zokende bota la bo fréquenter nan a sanzi katini mumba makila azaki na kinawa kende go luka kaka kende otea jalousie kaka na makambo to tambola bien to zala pe bien to zala pe serré boyo ka pe bisu mikolo batala ya kitoko lokwa mwana mbala na mobali kitoka keka bo sanzi basé mumba makila après ga osanza na kufi bakende na hôpital. Donc image est choqué ba tout mais na tiango pona ba pasteur, ba politicien, banan. Le combat et la mort est vrai. Tu éviter ba kisi, tu éviter ba milliers moko hostile, tu éviter parce que trop de morts, trop de morts, trop de morts. Voilà le on a koloba. En tout cas merci papa. Balio Sombo. Ah maman. Maman. Kofo. Mon amour, bon. Ça va. On a eu malam. Ça va. Ngayo. Open tenir, il faut toute la question. Oui. Na Lili. Il y a Marie Osombo. Maman Bango. Queen Mada. La reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Maman Kikoso. Pour la nuit Kikoso. Pona en tout cas pas ça merci nangana ningaka motaje oza ipa mayere mingi kikoso moko mususu na keina télévision RTC ya mabete na tangi to mo fifisi wa mutayamba kingai stone aya mingai aya mbipe mwana moko siko na yala kina bilamba ya ndako mwana wana yebite ke afani liboso ya lio aye ngana za danse ngana za banakini banyokola banakini eloko basalaka eyalaka te bayaka kobwaka bato banakini bosila eloko bilokela mami banini nzoka moto yavani liboso asala mbalamba mpe bato balia mpe bazolia kaka natali nga naza lider oyo akota boye pasta ye lider oyo akota boye ye lider oyo nakei na ndako nafaneli yango bana 0h ti 2h du matin nalobi nazolongola kombwaki leadership parce que nasi nabimisi balider bamuyombe kosi baza ba leader basuniata baza ba leader ba esobe baza ba leader po bana na biso esobe abime pa ya mangwa usembali osombo sengadede ba to bimisi ba bakata ba nyonso alors nga naza su leader te na komi kikoso eza nini kikoso amona nyonso même yo pasa na mona ki yo na ntongo amona bolumbu ya bato donc eloko sepelisaka ngai tala kaka na ke concert ya Zibe na Temba mais nzoka Zibe alandaki ngai na télévision okaki kombo baluki mpona me sege kikoso yoka niveau amemi yoka niveau nayebisaka bino moto andoki po Zibe ndenge yolingaka ngai ndenge Zibe alingaka ngai sibami donc ngana zwaka taka kikoso donc kiko ado arevaki biso nyonso natali donc naseki ngai moko po atuninga mayambali obike ozwaki kanisi ndenge nini po comme mosusu eza te donc comme ekoza likolo nango yado areva biso nyonso donc na reva kabato nyonso tout na pasta si tout passe na reve yo trop na reve yo ouais mais la compagnie mais ce qu'on a compris explication ça dit que ça dit que amona na président amona mututu
Queen Madawa makase en tout cas on t'a la seconde au chalaka magoto pesa épisode historique ndeni ozwa makambo tout neza so hotel mamuke les tant on s'inspire na mambo ya mambo rochana simao obi kizamba tonso bataka kona banda ko pesa mo makanisa mabe surtout bato babite ko zaka mobile mais moto moko na ngora pasta nzoka benga ka bidibidi o ngai na lula maloso atina pe mbongo awa tango na kufeli papa na biso awa il pas bengi bidibidi on il faut na contribuer bidibidi aye pananga bidibidi bako kanga biso ngana jaina mwasi wali atindi o bole kana to koma kuna 700 ekwei o nazoya makoro yaka ngai na rativested nzoka meri ngai batanga uzi pasta kikos ayeboye atuna bidibidi wapi maloso abime kasi yewana mbongwe moto yangola aleri mbongo ngana robio yori ngaki noka nganga baka ngai oyo ndoki te ngana zabo nakofunda yo na leta ngana osala ngai viol ngana zabo naza mobali bato ebele balu oyo mususu tile no bayebika ngana zaka mwana mwasi situ na babunya babenga ngana lingaka yo olingaka nde ona bala yo wali boma la mutu na yo po ngai te pasta ngana za nyari bivor ngana za makamote oyo ya koluka ngai mobali ngana za pedete na za loko te na za ndem oyo za ndem musala moko mususu na fai na ndako sega bengi ngai ke ono ziba kufisi kamadi na propre yo bana soda to la na zibe to na pe mutu na ngai yempara na kanga na makam na landi to komina kuna boy pasa makamo ngai na mona sikoyo zibe na moya bimbaka te siko toke kokuna moto na ndeko po na 13h kama zibe atere maka na pemeni na ye rosenga noa segawa oyo mosusu lokwa atere na simanga peka pemeni zibe ka wana sapa Natalia nini atuna nini nalita yo mtocha ya mbalio obeke mama na moi na niveau moko kasi to yo kuna na we sege fallo fallait na bomba obeke dernier moi na niveau moko donc il tout ça biso ko kota na voiture mais obike bat ba rêver que les afo mutu na ngapi ndando fona koma kana suka ga me uzolo baporani na mona ga mutu afadi titi na tara yo mbalo nini ko ngabi nini yonde au bas dernier mot il n'a donc merci maman Balosombo, merci vraiment. En tout cas, on a eu que plaisir na baignon ce matin à Biso, Kulutu Aline Mokemo London. Pas ça. Oui. Et ça lui ah non, ah c'est la live fort. Non, émission Lilo, là c'est là-haut. Beaucoup de sangango solaire ni buta beaucoup de sangango pardon pour ça bien mingi et tout ça Elena Pemana c'est moté grâce journaliste et puis grâce femme d'affaires. Oui, conseiller Nicolas comme na mbongo belé iPhone 12 Max Pro na ngweza mutasoma 1800 ba moi na mbongo ça ba conteneur comme conseiller à conseiller ba tout ça business à conseiller Elena moi Elena Elena Pemba wana mama na sepela kana yoka mpona dikosi na habité trouve na suka pardon pour la yoka bien azangelo asuka kaka créer ngelo mo ya suka kapwa ye mongo me a créer ngelo asuka la yoka bien na nyatina kiyoduna kama makaroni na nyatina kiyoduna kama makaroni na nyatina kiyoduna kama makaroni makaroni yoria na mbele osi yoria na sanya mbele oria na note ya tikako yoria na mbele yokate no oyo kerengia sanya mbele ka yoria na mbele ka yo de mosi yoria na sanya mbele ka yoria na mbele oyo kerengia sanya mbele kaka yoria na mbele ka
denilesi yosi Oriana sanya mbele Oriana no teta di kosi no Oriana mbele. Ah Nzambe danga. En tout cas merci Tom Vana Souka n'habité pasta deuxième kilt mbang mbang la pesi mbote na allez fort. Donc Thibaut il faut la famola, il faut gala que nous ça les surprises. Évidemment, là aux Elena dans une équipe nanga il faut de côté la parler. To ça là et le romo Timo qui me comprendre semaine prochaine. Faut de côté là. Deuxième kilt mbang. Donc na pesi mbote d'abord na ye na madame na ye ndenge aye ko assister ngalelo naza vraiment na gaieté makasi wini baruti na moni mutuna oyo na oyela yo. Hier avant aux avions aux na oya na ye comme ça bana ba sepela pe ba mona ye mbalio sombo wa mutuna ngai na pesi chance nzamba fula ye lisusu ane oyo na banezo ya afutama prière na ngara lelo afutama nzamba futa ye ba mituka ya danser ba ndaku ba nini et ça nzambe soki azana ngai ya solo ndenge uzalanga pa molai. Merci. Pe miracle landé na pesi mbote na tete ndai. Boye bolamu na pesi mbote pe na petit na ngai fimbo na fimbo prophète Konde ya Liloba na pesi elela pe mbote na pesi mbote na Jean Simayas na pesi mbote na yo moma yo yebiet tu peux si tu au fil Timulumba Washington le grand pays Olivier Belezi Gauthier Mascotte Zola Diezola na pesi mbote na Keti Loaloa Dame de France Arthur Zemene na Mali c'est Frata Mode na nani Jamailesi Roger Lesi Balesi Nyoso Jongade na restaurant Kitoko o ezana Paris binoso boliaka kuna na pesi mbote na Sarah Lula azape icône ya lelo azomata na pesi mbote na Kokobara apôtre Kokobara zana biso déjà na kina azote ya na Arche chaque dimanche Rachel Futa mama na pesi mbote ozege na dine kila na pesi mbote pe na Galois Zoka na pesi mbote na Mbutalombi na Château Rouge mais vie nezomona na soute na pesi mbote na Prisca Lewisham et puis na petite sœur na propre à son Altesse na Azawa Nzamba Pambola Tsura Mbomba l'imbattable l'homme fort prophète Israël Konde et puis na kosukisa na Blaise Banzambi na sepene loko sali pona kofi na moni menda ya archite no oui bien nenga sali nzembo kofi azoyemba bilonga na zoluka wana to longola esprit ya condamnation au moins to salibo bato liboso babananga publicité na TV ngada jana bango mais tant basali ba critiquer inga mais lelo au moins que publicité comme partout un visionnaire à mon toujours d'avance donc au moins des bato ba mona netboy ça c'est l'art non si et arte nakina stress tona na stress à ce qui se passe bato baseki ça dit aux en état normal et puis voilà na yo mo pe merci Zamba pa ça na mutumo Koko Arafat Makizembe grand frère Ken Piana London Koko Arafat Makizembe na peso moto Koko Arafat lo bongo pété ngoto mona pe hein Makizembe lo bongo pété to mona ngote to mona neti pe mona nga oyot les normes 12 iPhone 12 merci papa merci donc on a pesi mbote pe na ndekona ya mwasi basa na Angel Mousaili Nzambe papa mola et puis petit na la réalisation ba photo na la photo ya semaine po yakanga photo na mokonzi moko a publier akanga photo bato minene ya mboka yakanga photo la ba donc la comprendre na ba ministre jour na mona ki na mutu mobo eza ina porte-parole la président là ko moni suna mutu mususu kandengwana courage Nzamba Pamolo merci vraiment na mandego so talibiso naza satisfait que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci. Et tout ce que ça peut Marie King ah ouais, Marie King. Marie King, bon patibi. La pêche est babote, c'est Kazali. Makizembe ne barobi, pasta robi. Koza la boxer te. Koza la boxer te. Beaucoup pété. Ça fungura te, fungura. Yamba yo paye yo. Aza la boxer te. So kaza boxer le kora adore fait koza Mbappé mingi.
tatate kozala mpasi mingi me ayoka bongo nalobaki mpo nalela po ayoka te napesi mbote na Bladi Alende Mopatibi esika bazali puis na bosani te mama Michel Ngola mais mama na exaucé et puis na bosani te Matina nzambe apamula yo nzote zonga kitoko ozala bien yo za mama ya bane pele motema ya pasteur na biso Denis Desi mbote na yo et puis na pesi mbote vraiment na bayebanga na États-Unis na pesi na Benoît Bamanga na Georgie Benoît Mukendi na Uganda et puis na pesi mbote lisusu na Kati Kapesa balobi boli ali ate na États-Unis yende molambi monene boli alia et puis na bosanité na leki nanga ya mwasi Fatou Keita na Lubumbashi mwana nanga ya mwasi na pesi yo bambote et puis na bosanité Ale Maketo na mwasi na ye Hélène Kingombe mama na Lixine na kati ya Turki na Turki Aziluzolo wana mwana nanga na bwaka kaina soup na pesi pena Ale Maketo na mwasi na ye Hélène Kingombe na kati ya Turki na pesi yo bambote bozala malamu et puis na bosanité Michel Longomba na pesi yo Belgique Père Basse Fenga Dio c'est le grand Mokere Koro Mokere Kesenge le vieux Nyamangwaku de baboya yo na oboya yo na pesi mbote na Papi Musui Amoli Mabasa et puis na bosanité César Loboko na pesi mbote na Thierry Sandala le grand coach na kata Switzerland mama Mbalioye yo merci na nyoso zo sala na pesi pe mbote na prophète Konde wana papa pedo ya ngai merci papa na nyoso salaka na pesi mbote na Omer Bolia na kata Bima na pesi bino ba mbote sika bozali et puis na bosanité Mayani Fulange motema ya Matuba na pesi yo ba mbote na pesi pe mbote na bana ya mikiri nyoso bino bitangandu na pesi yo mbote pe bombo Rum Matumuna mwasi ya Rum Matumuna bienvenue à Kinshasa. Oh, ouais, corona. Excusez Danine. Yo ringo baka banto corona, ozoro excusez. Pourquoi ko baka banto corona na sima non. Ce n'est pas normal hein. Merci toi. Yo na corona bobo ta maman moko bien. Oh non. Ah papa c'est. En tout cas, moi excusez. Bana pour de succès. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City.